Le but de notre marche d'aujourd'hui, c'est premièrement le soutien à notre FARDC à la PNC et aussi l'appui des jeunes par rapport à ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, les jeunes se sont décidés de se mettre debout, qui tiennent carrément la force du pays. Lelo Soibomoni Awa, Ligue des jeunes Mobimba, avec son excellence Yves Moukoulou, ministre de la jeunesse, Otobenga kaye charge ya jeunesse ya Congo Mobimba. Yango biso ba gente awa pona ko soutenir FARDC na biso. Yango tozo benga ba peuple congolais nyonso, ba jeune boya bo sadere na kati ya armée. Yango biso to sangani en échangeur. Tolingi armée na biso congolaise ezala 100% ya bana ya mboka. Totelemi na sima mokozi na biso ministre pona kotombola ya biso mongongo likolo pour soutenir mapinga na biso. Toza bilenge toyi pe ko beta makofi makolo pe mumbiki toyi ko simba soki mbingise pesa mele biso. Pona tina ekolo bilenge tokokanga monoko te. Jeunesse congolaise, son excellence, est prête à se prendre en charge. Pour le Congo. Pour le Congo. Pour lancer quinzaine patriotique, oyo ezali ba activité ekosalama na ba commune pe na ba province mususu. Quinzaine wana zali pona soutien ya force armée na biso pe na police oyo bazali kobunda pona kobatela ekolo na biso. Na ko lancer appel na ba jeune nyonso oyo balingi basenrole na armée na biso bakende na kankokolo kuna nde enrôlement ezali kosalama mpe bayeba oyo baza na baprovince bakoindike bango mpe bakomunike koleka mpo bayeba lolenge ndenge esengeli basenrole. Awa, Ligue des jeunes Mobimba, avec son excellence Yves Moukoulou, ministre de la jeunesse, Otobenga kaye charge ya jeunesse ya Congo Mobimba. Yango biso ba gente awa pona ko soutenir FARDC na biso. Yango tozo benga ba peuple congolais nyonso, ba jeune boya bo sadere na kati ya armée. Yango biso to sangani en échangeur. Tolingi armée na biso congolaise ezala 100% ya bana ya mboka. Totelemi na sima mokozi na biso ministre pona kotombola ya biso mongongo likolo
pour soutenir mapinga na biso. Toza bilenge toyi pe ko beta makofi makolo pe mumbiki toyi ko simba soki mbingise pesa mele biso. Pona tina ekolo bilenge tokokanga monoko te. Jeunesse congolaise, son excellence, est prête à se prendre en charge. Pour le Congo, pour le Congo. Pour lancer quinzaine patriotique, oyo ezali ba activité ekosalama na ba commune pe na ba province mususu. Quinzaine wana zali pona soutien ya force armée na biso pe na police oyo bazali kobunda pona kobatela ekolo na biso. Na ko lancer appel na ba jeune nyonso oyo balingi basenrole na armée na biso bakende na kankokolo kuna nde enrôlement ezali kosalama mpe bayeba oyo baza na baprovince bakoindike bango mpe bakomunike koleka mpo bayeba lolenge ndenge esengeli basenrole.